Bonjour, bonsoir, et si gagne cette vidéo au Yoko Telabino. Je m'appelle Esther La Rodriguez. Abonnez-vous massivement sur ma page Facebook, YouTube, La Rodriguez. Vous ne serez pas d'ici. On parle de la politique, sociale, économique, diaspora, makambo, surtout les gars dans la société, nabiso, oyo, et qui il faut y tout ça la banalise. Donc, on est là ensemble. Abonnez-vous, et ça cliquez kaka. Na j'aime et que ça l'a bien et puis que protéger ma vidéo nabiso. Donc, les lots na la vidéo parce que na mzana moya osa ba live te mais na ye libino maye le muso sasika donc ba analyse mingi ba no le kaka na nenga ba vidéo ba commentaire na bino ya otanga ngo après na répondre bino le lots na ye libino ni mikolo leki tout monde président na biso Félix Tshisekedi azaki na France ba kutana na ba président presque nyos africain na M. Macron, président en France, par qui pour na solo là sur économie et développement de l'Afrique. Donc, le président n'y surtout ba dictateur na ba non dictateur ba to ba umeli ba 40 ans na ba umeli te ba zala ki wana ba we ba za aimer ba we pe ba za aimer te ba zala ki wana. Mais tout le monde qui peut que non bande ko na biso moko pe o toza moins content na makambo o ezo leka en Afrique parce que faut ba la vérité mais ça na makambo mingi ezo leka te bien en Afrique parce que France a tchama boko na partout ou bien au bas occidentaux ba tchama boko na bango partout et puis biso moko ba président africain to pesa bango autorité to pesa bango place ba ko konza biso donc ba yaki na simer moko ba solo laki ba lobaki makamo ba lobaki to monaki pe manifestation le kaki ya ba ndeko na biso a diaspora ba africain o ba yaki pe ko revendiquer puis ba laxi moins contentement na bango pa président Macron ba lui c'est qu'il a stoppé parce que Afrique et Haïti. Donc, Afrique aux Africains. Tout le monde a qui peut bande qu'on a vu il y a RDC, au Bayaki, Pona, motif na bango, au Balinga raté que président Félix a un pouvoir, mais, wana troya na ngona vidéo mosusu. Lelo na yelinde pona na répondre bino, na pesa bino, et yano yamakamu président na biso alobaki. Nazo lobela nini nazo lobela na mbote président na biso apesa ki pa Paul Kagame et puis ba propos Paul Kagame président Rwanda atenaki na France tant batonaki ba question sur la guerre en RDC génocide ou pas il a répondu donc to yoka réponse ya président biso pour batebeli bazolo ba que non président na biso toza desi ou la bete makofi ou la finga ye aye ko répondre ye bongo alingaka ye bazala master na ye azana mo dire te donc na répondre bino siko na lingala parce que na lingi na yebike biso basa diaspora tozara chaud na yebde soki malili muto kota bitu na mutu mais tozala chaud donc na répondre bino siko makambo Félix Papa na biso président Félix Tshisekedi dalobaki na français et puis na français moko classe diplomatique pour na garder posture na ye donc civilisé moi na RDC donc voilà donc on a limbola la bino na ndenge bino bolingaka toyoka nani toyoka na limbo la bino na nenga rando comme vous lingi rando na expliquer lelele ye ata na nenga rando afinga dinde Paul Kagame bozela na expliquer bino et umeli voilà favorable bien sûr mais le président rwandais a des propos qui choquent l'opinion de la République démocratique du Congo. Qu'avez-vous à dire au fait qu'il annonce qu'il n'y a pas eu de massacre à l'Est et que, par exemple, le prix Nobel de la paix n'est qu'un instrument aux mains de ceux qui l'ont couronné? Bon, question eza à tourner des questions, papa journaliste. À tourner question de bosso. Alors, oyoka ki ba propos, muninga na yo, Kagame, président ya Rwanda, mutakingo mulai, alobaki, à propos ya génocide à Congo, aliyaki ango, aboyi kutukone, malobi okoseli makambo, bino na bino mutububi bomaka. Alors, sous sur la prix Nobel de la paix, mais ce docteur, oya tonga basi nzoto na ndenga kosakana te oya bongisa pesa espoir na basi bazaki violé na bano bazaki désespéré violé papa wana azwaki prix Nobel de la paix Kagame ni yango alobi bozo pesa prix Nobel de la paix na batu oyo kutu bango moko ba mibomaka donc boyoka siko président ndenga répondaki. Je disais d'ailleurs tout à l'heure à un de vos confrères que je n'ai pas
utiliser les médias pour répondre au président Kagame. J'ai d'autres voies et je les utiliserai pour lui parler. Boyoki, sikola limbo lango na lingala alobaki nete bo tala boyebisa moto wana kingo mula ya kanga mbanga na ye naza na tana ye kutu te naza tana litanga ya tana nga te na kopesa epa na ye parce que naza président ya union africaine naza na tana ya kokipe makambo na ye te ye na korépondre ye na sur place nga fo nazwa ye na maboko na encercle na mboka na nga bien na organise na mboka na nga bien ntango tokotake na bango bakoyeba donc voilà réponse na ye ayebisi bango boyebisa ye naza na bavoix mosusu donc naza na bamanière mosusu na kosancharge na ye na rando ya bandi ya lobi bongo na kosancharge na ye boyebisa moto akingo molai na kosancharge na ye boyoka. J'insiste ici sur le fait que le rapport mapping n'est pas un rapport congolais, il est fait par des experts onusiens. C'est le rapport mapping. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de ramener l'ordre, la sécurité et la paix à l'est du pays, de mettre fin à ce cycle de la mort de nos compatriotes. Ayebisi ye, rapport mapping oyo bafundaki yo na bazozela yo na laye. Ngai te munasalaki yango eza ba expert mutu basalaki yango baconstate ke yo obomaka bandeko na nga na Congo donc nga kutu naza ya likambo wana eza kutu apart oyo nga nalingi nasala ezali kotia ordre na mboka na ngai nayeba baennemi bozokotela wapi bayibi ya Congo bozokotela wapi boyibaka bakolta na biso botongi bamboka na bino biliaki bino bikoki voilà. Et après aussi d'ouvrir une page de justice qui ira dans tous les sens, transitionnel ou pénal, peu importe. Boyoki, alobi, après tant na kotia sécurité na mboka nanga, na koya na justice, o nyoso boma ki congolais, ako futango, soki na liwa te, ako kota prison. Le but, c'est de rendre hommage à toutes ces victimes injustement abattues. Et donc... but na ngai ezali kokanga basassin kotia bango na prison bakokufa oyo bakobika bakokende prison mais na rendre hommage na bandeko na ngai oyo nyonso bakufaki innocemment na guerre à est likola bapillage oyo Kagame kingwa molai azalaki kosala koyiba kolta akende kotonga mboka na ye koyiba diama asala bemeuble na mboka na ye donc aza na rien à foutre na ye ngate mna lobi président de la paix dans mon pays, la paix avec mes voisins, et je ne fais pas attention à ce genre de déclarations qui peut-être peuvent mettre le feu à la région, ça ne sert à rien. Donc, ayebisi yekuta za mukie natanga bangolais, natanga ba Congola Brazza, natanga ba Camerounais, natanga Rwanda. Sia bazui wapi. Donc ndenge za na zakutu natana ete boyebisa ye akosili sango na ndenga bandaki yango na justice. Ngai eloko nga na lingi na chape na mboka na ngai. Na kanga mboka na ngai natala bamiyibi banguna bawutaka wapi toyiba na biso mais étranger koyiba na Congo jamais. Donc ye akosili sango. Je n'ai vraiment pas l'intention de répliquer à cela. Mais le docteur Mukwege, alors par rapport au docteur Mukwege, je le dis, j'insiste ici, c'est une fierté nationale. D'ailleurs, il est... ayebisi ye azoniye docteur Mukwege mutakingo mulai Paul Kagame yoka président nga ayebisi ye d'ailleurs wana ningo lobe belé na bato baza ba intellectuel d'ailleurs donc ye kutu alobela docteur Mukwege ye nani docteur Mukwege aza fierté ya bakongolais makambo ya sali na Congo na monde ata mutu moko asala ngo te yango bapesa ye prix Nobel de la paix donc aza la jalouté lelo te lobi te na Rwanda ata prix Nobel moko de la paix akobima ye abimi assassin voilà. Il tarde que l'on lui décerne une décoration valorisant son combat pour la réparation des femmes. Ndenge za wana kutu, ndenge matisi nga mafuta.
na mboka na biso si tosalaki réunion docteur Mukwege akozwa date na ye précise oyo bakopesele biso nyonso kosalele fete moko monene mpona kopesa badécoration mpona kopesa bavaleur oyo ya koki parce que na monde aza kaka ye moko na afrique oyo akoka korepare basi na ndenge ya sala epuis na bamoyen na ye moko na bamoyen moke donc Paul Kagame moto akingo milai makolo soso kanga mbanga nao yango ate mnalobi papa moto alobi la restauration de la paix à l'Est. Et il a toute ma confiance et toute mon affection. Ce n'est sûrement pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il est originaire de ce coin-là. Il vit là-bas, près des victimes. Donc, docteur Mukwege, aza mutu kutu oyo bokoko manipuler, ayebi vérité. Aza mutu à côté kuna, akola kuna, aza docteur. Donc, ba vérité nyonso to ayebi aza kutu mutu kutu bokoko ko manipuler kutu te. Tellement ça congolais toza nsima na ye donc voilà oyo président répondaki mpona Paul Kagame na lomokuse ayebisi ye akanga monoko na ye aluka moyen avimbisa makolo na ye avimbisa kingo na ye mobali azalaka mpe bongo te todo bato kende donc voilà oyo ezalaki mwa analyse nasalaki par rapport ya réponse ya président na biso très cher Félix Tshisekedi na epai ya président rwandais Paul Kagame parce que yem ta provokaki donc voilà na sens wana alobelaki on a diplomatie parce que place azali akoki koloba ba momo côté déplacé au moins aza président Union africaine aza ka président Congo te mais aza au top nane salamati totika motema mabe tolinga président na biso parce que azo sala makambo oyo moto akoki ko sala ngo dans 10 ans yeso sala ngo tal 2 ans donc voilà tolinga ye tolongola keto jalousie mal placée to boyi parce que c'est trop tard oza censé bozela déjà so pe bosele mobulu bokozela 40 ans et en Afrique kenara bongo makwa zala d'accord voilà c'était la Rodriguez je vous aime beaucoup